Attends, c'est ça qui me sort. Vamos au film des papiers. Peuple congolais, Bokoto, 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 Tuti Bitumba. Tongi topesa bino contre randi ya Bitumba ndenge leki Bokoto, 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 Bokoto. L'air a sonné, l'air est grave, plus que grave, il est temps. To remercier bino tout, ba diaspora, il y a France, bana Paris, il y a Londres, il y a Suisse, il y a Allemagne, il y a Belgique, il y a Luxembourg, bata Luxembourg bayaki, to remercier bato Hollande pe baye belé, do bato botaki bon verse baye, en tout cas vraiment nombre bato boyaki, merci beaucoup, merci beaucoup. Nzambe ya pambola ba Congolais nyonso boza na Canada, na les États-Unis, na Afrique du Sud, na Brazzaville, Pointe-Noire, Angola, na Luanda ipaya ya Laura Sokoko, merci beaucoup. Mosale salemi bien ya Laura Sokoko. To remercier ba Congolais tout bozola ndapso na Kenya, na Uganda, na Tanzanie. Ba Congolais boza na Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, Benin, Nigeria, Botswana, Zambie, Mozambique, Zimbabwe, partout ba Congolais boza libanda, merci mingi. Lokumu ezonga epa ya Tata Nzambe. Tata Nzambe apesa biso mabele po to défendre ango, to défendre pe mabele ya Congo. Ndenge tolobaki ke so na Kinshasa bakoki ete biso to kuimilie yawa. Félix Tshisekedi toyebisaki ndenge okozala imilie. Lokumu mingi na Yesu Masia, Papa Kimbangu, Floribert Chebeya, Armand Tongolo, Bazana, Rosimu Kenichimanga, Thérèse Kapangala, Cédric Nyanza, Passer Lukusa, Général Ngwala Pazu na Bekazwa, Mamadou Ndala, Elongona Mbuza Mabe, ba Martira Kasai, Kacha 28 morts na Maluku. Vraiment, ba Makila Ayumbi, ya Bunya, Ituri, partout ba Congolais bozo kufa, ba kufi ba nekuna biso, ba kufi ba inosa. Vraiment, to remercier Papa Kimbangu, to remercier Patrice Emery Lumbumba, Cardinal Malula Echao, Anouaret Bakanza, Mama Ano Sanjo, na Mama Kipa Vita, Président Kassavou na Maréchal Mobutu. Oui, peuple congolais, to bimaki longba tongo, to zapena commandé soa, to bimaki to konotere mela chilolo, balobaki trop na bato na bango, bakobeta biso, to bimate, okasa Belgique, ezai pa Général Kasongonda Zarakawa, na Kanyama, na Tango Fort. Tozo ebisabino dans la face du monde, makambeleki kitoko tu humilié. Ba Belge pe ba humilié na ba média partout commandé soit expliqué bino ngana zo bisabino kake Bitumba eleki bien bana kini tu humilié Félix Tshilolo esale mate na Belgique bazwa bino ba poussa bino na 10 mètres à 15 mètres do ba bengi biso tina ndime bo humilié to bambié ba maki Félix et puis Rwandais moka zala kona akotambola na Félix. Et toutes les façons, avion au Félix et Tshilolo, à l'aise Tshikolo, ayaki nango zali avion ya ba rwandaise, air rwandaise. Oh, papa nae Kagame apesaki tala motozoya avion ya République ezala maboko ya Kanambe na Mini Maurice, mais Kagame apesi avion po kita nango avion ya ba rwandais. Peuple congolais tolekaki tobandaki porte na mille to kabipe ba CD 400 CD gratuit ndenge tolobaki to bimi to na ministère affaires étrangères to moni mama moko mama na biso to ebi pe bien ba mama fibo tambola na bosembo na mokili biso to bundela ba mama ezala ngai na leki na nga commander so jamais atakutu oza fanatique ya Félix Tshilolo ata kutu soko za ndenge nini jamais biso tokoki koya kosimba o na nzoto eza impossible
mais tout le monde vidéo moke bimia wa maman na biso na pe to ebi biso ba congolais ba combattant ba patriote ba keneki na ministère affaires étrangères pour na ko humilier Félix Tshilolo biso na commandé so pe to komaki te to zalaki pété to ko kaka na na ba moko ke o tala maman moko asali vidéo vie na nga moko le roi pa benga ke boketu ya boketu te il vie le roi lobi boketu neni ba graisser bo kilo na ngai kuna ngabi pe toyoki kaka to moni te il paraît maman na tanga kendeki kuna akoti na place ba combattant bazalaki biso to zalaki te c'est l'information to zui maman na bandi ko tombola mosapi abandi ko finga bato bazalaki ona na Chiluba nde ba mama ba ko remarquer que azali moto ya IDPS moto ya Tshilolo bango nde ba mama basali échange na bango biso to zalaki te ngai na kono beta mama abotinga pona gagner nini atakuta za azokumisa Félix Tshilolo ngo a 100,000%. Botika lokuta etongaka mboka te mwana na bino Félix Tshilolo ateki mboka atrahissé Congo il fait bolobaka vérité moto akobika na vérité moto akobika na mensonge te moto akobika na lokuta te ndenge bozomona mamana moto asimbaki aza te bango na bango bamama basalaki échange biso na koma ya makambeleki so na 9h so combien biso na commandé so to combien so ba 11h30 to komaki wana mais to mona mama tie message ke boketu na so ba biso to beta mama ndenge wana mais so to beta mama ndenge a ozala ndenge ni et puis to ko bete pour na sens ni vraiment mama to regretter na comportement na yo tika lokuta oza mama oboti biso jamais ngai boketu wa yambo ata na kanda ngo elekeli ngai na kosimba ba mama na nzoto te ya ontobaki te to malgré toi fatigué mais trobi non il fait tout ça la vidéo pour te remercier ba diaspora eza grande victoire président Eli Martin Fayulu Madidi ayaki awa ayaki na Belgique France apesa bato mbongo te mais Félix Tshilolo na bato na ye akabeli bango bakatisa ero bato yango babaki bakobeta nga na eso bamonani te bakimi bango moko bakimi vraiment boza humilie yango na leki apona na expliquer que to remercier ya Laura Sokoko ndenge alobi kake Félix Tshilolo bazosila yo na batamaloko kuna okomona ndenge bakosala yo ya Laura Sokoko merci mingi tozwi grande victoire ya bitumbo bango bakanisa bakoboma bitumbo bango bakanisaki bakoboma bitumbo oyo mais nzambe akofondre bango nzambe asukisi bango lelo tokomi na dimension mosusu tobaki na bino tokomi na dimension mystique ya nzambe mpe lelo elonga monane baemilie Félix na bachaîne nyonso bafrance 24 baRTBF baemilie ye vraiment peuple congolais to remercier bino bana kini etikali bino toyebisaki bino ke Félix aza eloko te Tshilolo aza eloko te bino moto bopesi chance wana asakana na bino aemilie bino mais awa ata na poto nombre tobimaki toemilie tokaboni na ba 20h30 ba 21h nde tosukisi koemilie ntango mpe ayaki wana obika apesi mire mbote Félix Tshilolo apesi drapeau azopesa mire mbote drapeau mbote vraiment bandeko na ngai ya Congo merci mingi botelemela mboka parce que Patrice Emery Lumumba alobaki histoire ya Congo bakokomango na poto te bakokomango na Kisasa ata boremercie biso lelo mpo tohumilie Félix Tshilolo etake bino bokotelema te etake bokodefendre Congo te Congo ekozala na passe problème oyo toza nango ezali Kinshasa bandeko ya Kinshasa ife bobima na masanga bobima na baeglise de réveil de sommet wana oyo mateya ya papa bazoteya bino baprofite na bino banyateli bino
Yangwana ya Laura Sokoko. Merci commandé soit expliqué bino po. Nazapé très fatigué longba 8h mais toloba qui fait toria to remercier bino to expliquer bino que maman mokasali ba lobisi ye lokola bitumbango ekoma elongwa ya ba congolais ekomi boketu na eso nde bakoma kobundisa na IDPS biso toteki mboka te moto ateki mboka ezali ndeko na bino ya village roi na bino ya Kasai moto ateki Congo yo yebi ke na million na peuple 85 millions bazotelemela mwana nao okwa kolanda olandi bamama po bamama bana kani par rapport na biso bamama mosusu bazolela makambo ezoleka na Congo yo ovandi olovanda na ndako olandi ti bamama wana donc problème oyo eleki wana ezali bamama oyo bayaki na kanda bamama oyo ya Kasai epuis tozalaki na bandeko na biso mosusu ya baluba bazalaki contre Félix bazalaki wana région tout 85 millions contre Félix bazalaki wana vraiment tout l'équipe auto expliquer toi na respect non maman tika makamba lokuta bitumbo eza ya biso na biso te ennemi na biso ezali Félix Tshilolo na ba Rwandais oyo asali na bango alliance komeka kolobela kombo na biso et puis mokili moma bayebi ke okosi oza kokosa nga na defendaka bamama na kono beto mama na ngai mpona ni lokuta ndenge wana yango na passé commandé so mpona loba. Bon, merci mingi peuple congolais na bon nyonso bazolanda biso. Merci mingi nano na ya Laura Sokoko. Merci mingi ya Laura Sokoko pona soutien na yo oyo oza ko soutenir biso na tango nyonso mena ngai na loba boye bandeko na biso avana kota na nyonso na remercier no ba mama tout ya France. En tout cas boyogata mingongo na biso koma ezali donc c'était pas facile et se mettre debout se tenir debout pendant bon biso to yaki na 11h mais ba mama ya Paris ba jeta kabuya ba koma ki déjà ba 9h donc bango ba koma ki déjà ba 9h ça veut dire botalaka de 9h à 21h ba toazaki debout ba mama tout ya de Belgique ya Anvers ya Liège ya partout ba mama ya namoni mama musauta ki je pense Bridge merci mingi ba mama na oyo en tout cas bosali en tout cas lelo en tout cas il faut nous remercier bino c'est vrai ba papa basali musala mais ba mama na biso c'est toute la première fois tout le monde que ma maman va leki même biso na endurance parce que ceux qui botali même na ba image ba mona ke ba mama de bazaki mingi face à face na mbila donc ba mama bazaki prêt à kubunda na mbila donc ezako la kisaki no ke kanda ezali. Merci mingi na ba mama tout au bautaki Londres, au bautaki Hollande, Allemagne. Merci mingi ya bana ba mama Luxembourg. Na pesi bino merci mingi en tout cas et merci mingi pe na ba de côté ya mibali o ya ba groupe tout. Merci travail salé mingi to bande ko baki to ko Emile Chilombo. Bon avant na ya na kota na expliquer na no pona makambo ya ndenge toyoki ke ba agresaki bon ba échange ça entre ba mama biso 1 tozala quitté toyeko koma na biso na 11h 11h30 comme ça tant ceux qui bolingi botala même direct na ngana bande ko sala erwana déjà c'était ba 10h et quelques ndena bimi na ndako na okendo zwa wayambo wana déjà bato baza kuna je pense que na makambo yango wana ya ba échange ya ba mama esi leki na ngo biso tokomi na noté mais tango tokomi wana bon kaka ndenge ezalaka o ba échange moko esali mama soki mama moko ayaki awa information ba pesi biso za iboy mama bimi na libula métro bomoni biso na place ya porte na mir normalement to pesa ka mokongo na libula métro bato bazo yemba mama na bimi c'est l'information ba pesi biso abimi akomi kucha misapi boy mibale akomi IDPS akomi koloba na Chiluba makambo alobaki na Chiluba ngana yebite soki afinga ki soki akomisaki na yebite ba mama mosusu ana nde ba moni ke mamo aloba Chiluba soki ndenge nini atelemi pazo na selon bango eza abando provoquer bango makambo elikaki biona biso tozaki te toyebi yango pete toyeko yoka ndeke mama na pretango balakisi biso balobi botala ba image ya mama po bana moni image yango mama na bia mama toyebi eti to moneka na photo na suka nde toyeko comprendre ke balobi ke mama sali biso image e biso tobeti
bon biso to koyebisa mama boye pona moni soki bokilo na ye soki nani oyo ko soki bombastique ozo benga ngo ga ozo isango ko beta ou bando beta biso yo na ebite so za makasi yango ndeni obeta biso bombastique faut za sérieux biloko zolo ba parfois il faut koyeba ke même mwana na ya 10 ans ko beta ete hein peuple congolais tolobi aza mama na biso aponaki nzela na ya ko soutenir Félix soki ngana kolinga mama kende porter biso plainte parce qu'il y a des caméras ba caméra ezawana ba direct pe ezali je pense que ba okende même ko kundula ba direct ya tango makamwana yo sala omona ke biso tozakite mama kende porter biso plainte na mbila po biso to kosenga mbila ba caméra ezawana batala soki biso tozalaki après tango biso tokomi ezaki ko ya ko bomba na te po tango tokomi bo monika ke biso bato balinga biso mingi tango tokomi bato nyonso bakomi okota bokoto botala na ba image botala pe air bo mona ke biso tokomaki ba 11h30 et puis tebi ata makambo to yebi ata makambo ngo ti po tango tokomaki mutu nyonso amonaki d'ailleurs nazoleka na voiture na klaxonner pim bato ko muganga wayambo tango pe tokoti bokoto donc to yakite to zalaki wana bato mamoto arrivé na biso mutu nyonso amonaki yango. Bon, na ebite mama soki ozolo bango omoni eza na âge moko boye mama to préparaka pona likolo to préparaka po âge moko kena bando bongisa vi na ngai pona bokonzi ya likolo na biso ba chrétien soki oza consciente na makambo ozolo bawana nzambe asunga yo soki oza na hôpital soki oza wapi kendo porter plainte mais yebake nzambe azalaka zoba te soko koseli bana ya baninga makambo bazobundela bosolo bana o baza ko dénoncer ba mama baninga lokolo bazo violer bango biso toza ko dénoncer yango mais yo telemi okomi adversaire na biso ya kokoloba ke biso tobeta kiyo biso tosengi mama kendo porter plainte biso tokosenga babimisa ba caméra ya surveillance eza wana batala soki tozalaki même eza lokuta mama pardon soki moye ezali senga pe nzambe pardon na makambo lobi pona biso toza na problème na Félix o eza politique yo soko kende ko soutenir Félix pona ba intérêt ba 300 non on s'en fout mais yeba ki yo tango poni nzela na yo ya kokende kuna peut-être eza ba mama mosusu ba sepelaki nango te ba espema mosusu peut-être ba sepelaki nango te mais biso lit na biso eza na niveau na yo te lit na biso eza na ba oyo baza ko boma peuple congolais biso to ba toto bundilaka ba mama toza ba toto defendaka ba mama mais yo ko molobi ke biso to simba ki ona nzoto mama nzambe aza likolo soki to simba ki yo a diminuer bambola na biso abakisela yo mais soki biso to simba ki yo te akoloba mabete même mama yebaki nzambe existaka agi moko boye esengaka bino ba mama ko banda ko mibongisa pona bokonzi ya likolo kokosela bana ya baninga makambo te kokosela bana ya baninga makambo te kosela ta moninga na yo ya age na pa mwana oyo boti uzokosa eske mama yo kondima ninga ozawana okosela mwana na makambo mama okokosela mwana oyo boti oyo penda bimi yo ke moto okokosela makambo ninga ozokosela biswana oyebi bike tozalaki te mona kipe biso te tozalaki pete donc yo kendo porter plainte na makambo yo lobi wana biso toza après à kokende na justice parce que tango makambo na salima Belgique police d'ailleurs bato il paraîtrait ceux qui bato ayego pexer za police ya ba belge civil ezaki wana bango bakoza ba témoin na biso police belge civil ya ba civil bango bazaki wana tango bo changer na ba mama wana donc c'est pas bien na âge oyo ba mama bozana ngo déjà ko bando kosela bana ya baninga ba lokuta oyo eza ko exister te donc message tozaki nango yango wana po tomoni ke batebele ba bengi biso bino bobeti mama to yebi même te soki ezaki wapi soki ezaki air nini to yebi te elamba pa la te to yebi yango te mais yeso ki ayebi ke biso to simba na nzoto yende mto a prouver yango na l'état ou bien place moko et biso to yebi ke sûreté belge ezalaki wana police belge ezalaki wana biso to zalaki na noté donc message toza nango yango wana pona
maman oyo balobi ke agressé pourtant biso toyebi na maso makambo mais mpona bino bato oyo boza kokoma obi koloba ke ndenge bobeti mama bokomona bokoni boya menace na bino ebandi te parce que mama aza agressé non menace na bino ebandi depuis kalati tokobanga mutu moko te soki bino boza na vérité boya soki mama makambo alobi aza ya sona solo na makambo bino bozo soutenir na Congo ke bona kati ya vérité boko gagner biso mais soki bino bozo soutenir lokuta bolingi pe bozwa lokuta mama alobi boya boko kutana na vérité peut-être okomi mona ki ozana ba paquet osala nini okama kaka ke eloko mo basali boy pa otikali na se donc toza na problème na ba mama te to défendre ba mama mais ba bino ba oyo bolingi bo profiter na makambo entre ba mama makambo basala ni po bo bandolo bake boko mona boya tokobanga te po ba menace na bino ebandi lelo te bino bato ya Kanambe bolobaki ke boye na Bruxelles boye na monsieur fo bo kanganga na bokechu déjà bo ifo bozonga kana Félix aza Kanambe te botozo kanga bino toza bata ba service soki service soki spécial soki nini mais tomoni bino te na bimi na ndako na osala direct na bina kei na bengi pe bino ba mosusu ba soi disant bata ba service ke nazo kende na komi na zo pesa pe na ba itinéraire na komi na gare du midi na koti na tunnel na ndenge to komi na bengi bino me bozalaki wapi boyete po bino bolobaki ke toza kokanga bino kana matonga ta place bo manifester bo kota bozozonga Congo to manifester de neti biso to koma de 11h30 to bima na 21h to moni mutu moko te ya sirete na bino spécial o bolobaki malade boza malade tozaki wana bino soit disant ba maître biso objectif na biso eza politique tozaki besoin tokende ko démontrer na ba belge que Félix a gagné ki ba élection te et komami ebimi pe bongo na ba journaux c'est toute la première fois interview oyo maloba tolobaka et komami kaka bongo kaka ndenge tolobaka ke Félix tricheur ba komi pe tricheur Félix n'a pas de diplôme ba komi pe il n'a pas de diplôme donc tout oyo biso tolobaki ba komi yango bongo et Félix tango akutani na ba autorité belge ba ABC boye sala tout ozala président ya bato nyonso avant to solola nango bien to négocier na yo bien il faut okoma président bato nyonso ça veut dire na makambo balobi elingi koloba nini oza président ya ndambo bavotaki yo te parce que soki ozalaki président oyo ozwaki majorité ya peuple olingaki parce que majorité nde dirijaka minorité ça veut dire ezomona ke Félix oza minorité o mérité kozala président te po basingi sala ke okende sala to okoma président bato nyonso po to négocier bien yango ba ABC ça veut dire Félix va reconnaître comme président bato nyonso kaka ndenge biso toloba ke aza président ya ba fanatique na ya baluba oyo ba fanatique na obi fanatique po bino bozaka boy bo diaboliser bato baza ba tribaliste tolobi ba fanatique parce que eza mandiko na biso ba kasaya ebele oyo baza ko bunda contre Chilombo peut-être po toza ko utiliser ka mo kasaya bino ba moko eza tribaliste non eza lokola tango baloba bangala mais soki balobi bangala eza te ba fingi Jean-Pierre Bemba bangala mongala za mongala eza tribi mais soki balobi ke bangala bazalaka soki brutal soki boy mais yo komi ko silika ndenge nini biso soki tolobi Félix azana bandeko na ba fanatique ba tribaliste oyo baza ko kangama na ye tolobi te baluba nyonso te tolobi ba fanatique parce que tozana baluba ebele o tozaki na bango lelo na baza contre Félix ba Patrick Chibango même ba Sambeton ba toi bandeko la biso ba to Kasaya Sambeton tazama ndambo mais aza contre Félix lelo Mike Mukuba aza na prison aza nani aza Kasaya ti mais ce n'est pas dire ceux qui te prononcer comme moi ya Kasaya tribi bala moko bandeko la biso bola tango ekomi lokola un moko boye non c'est une façon ya kolakisa ke ezali ba tribi oyo nde ezo continue mais
tango kanambe akotaki bato bandolo bake pouvoir yango komika ya bami nasema ba Swahili oh mais biso tozali ba Swahili est-ce que biso nyuso tozali impliqué na kati ya pouvoir wana te au contraire ngala nazo telemela bango na mo Swahili ti mais tozo telemela bango mais bato to ba Swahili ba koti kuna voir même ba komi ko tonga bandako ya milai po batala ka voisin muzuri est-ce que makambo na bazolo ba italinga soki balobi ke mu ba Swahili ba komo tonga bandako ya milai po batala voisin muzuri est-ce que etalinga te ponga na otonga ndako te naza na kati ya gouvernement te na kosilika te ndenge nini bozolobela biso ba Swahili non bandeko la biso il faut bo changer kolobela tricherie ou bien escroquerie à Félix ou bien médiocrité na ye eza synonyme ya tribalisme te eza synonyme ya tribalisme te c'est le droit de dénoncer na oyo tomoni ke toza nango d'accord te parce qu'il n'y a pas d'autre mot soki tolobi ke moto aza tricheur ils ont un mot sous-souté pour remplacer en côté. Na moi qui est au raso quoi yebi ba moi en français belé a remplacé moi escroquerie na mot sous. Mais biso toujours le ba français na biso courant o tolobaka que Félix était un voleur, tricheur, escroc. Donc ce sont des termes qu'on utilise. Mais ceux qui tolobi ngala bino siko boza ba tribaliste boza ba aîné. Bon non, to éviter man ngala biso. Kaka biso onde to bondela ki Tshisekedi. Papa na ye tango na tozeba tribaliste te mais soki to moni ke mwana atamboli mabe biso to bundila ba valeur mais toza na droit koloba ke o to lingi yango te mais ce qui est grave bolie mbongo ya Félix ya mboka ya Congo po Félix azana mbongo te azoli ya CPSA bolie mbongo ya Congo bino bato boloboza ki prêt à ko défendre Félix bolobi boko beta bato lobi pe to ko fanda biso to ko perdre ya na biso te biso to gagner botanga ba presse nyonso botanga ba presse tout objectif na biso ça politique objectif ezaki ke message ele kake Félix na poto ba yambi ete et réussir kuna biso BBC a commis France 24 d'ailleurs na yoki ke ceux qui bazolo ba ke nous attendons la suite de Félix. Aza déjà suite les amis bazo nous attendons la suite. Donc bazo yo ibaka el Félix était pour vous dire que biso to réussir kona biso. To lobaki lelo to kozala to ko telemela na ba place to lobaki. Et si ton objectif est que message na biso et l'Obama et l'Obami. Nous sommes des gagnants. Et le Félix va traiter vraiment que asa il est très bas comment tu as monté pour ngalo l'Obama mon sentiment te ba lobby Félix c'est un tricheur, il n'a pas de diplôme. Makambo to lobaki ba komi yango na RTP journal ba Belge. Mais to sepel le titre lobby makambo to lobaka lelo ebimi na média. Objectif na biso ya mwana. Place à qui place tout baza ko donc bazo la kisaka ke peuple donc il faut à président ba tout Mindel va comprendre que Félix azali président un petit clan. Aza président clan moko boy. Yabo ese ke kendo comme président ya ba congolais nyonso. Ego simba kapete. Mais pour nous comme président ba congolais nyonso, il faut que o gagner ba élection. Transparence. Bino sikoyo. A gagné qui ba élection te. O comme président ba nyonso tene. To yebisi boy. Ba tout bolia ki mbongo Félix, il fallait qu'il boya koyamba na ministère des Affaires étrangères. Tango azo fungula ka voiture boy bandi ko beta maboko. Wo! Biso siko to lolaka parce que ça a toujours boy. Côté pour, côté contre. Mais tout moni binoté. Et pourtant bozaki na programme ya ke Félix au na ministère des Affaires étrangères. Pourquoi boyete? Normalement, il fallait qu'il boya ko soutenir. To yebisa biso to kozala wana bo sentir yango. Pour que peuple azaki debout. Donc les restes wana comme na bango ba loisir to comme to goya te. Il ba place ezaki important de place to nyati. Ba place ya ba institution de place to nyati. Nous sommes des gagnants pendant la biso soki bomoni makambo ba belge ba komi na o ba lobby na ba journaux. Je pense que Félix Nengazawana, ça dit tout que Félix.
ba démarche ko ça les simbité. Ce qui est grave encore, place au tobandé ko marché. Tozala ki au moins na ba ceux qui va lingi calculer na place où il fait ba yamba tozala au moins na ba 100 ba 150 mètres. Mais ba poussi biso na ba 25 à 20 mètres. Donc na 150 mètres na place Félix il fallait ba yamba ingeza difficile même muto abwaka maki et comme la Félix. Mais pour la koyebisa ke mundele soki alingi yo te ako faciliter même ba adversaire na yo. Tango tozo telema tango Félix akomi koya mundele ye moko a poussé biso na 30 mètres au 20 à 30 mètres comme ça. Déjà 20 à 30 mètres au kubwaka li maki komi. Yango moni maki mosusu ekoma ki place Félix azalaki. Vous savez mindele Félix makambo ayo ko sala mindele bazana est d'accord te yango moni ba fongole li biso nzela et c'est toute la première fois presse ya Belgique et lobby ndenge to lobaka ndenge wayamba lobaka ke ozana diplôme te ba komi yango makamba 15 millions ba komi yango na presse ya ba Belge national biso toza déjà ba gagnant toza déjà ba gagnant donc toza na iloko moko ya ko expliquer bino stream oyo tosali merci mingi na bandeko oyo bayaki ko accompagner bayaki ko bundela Congo pour mutu ko accompagner mutu azate. Mais ce qui est grave oyo biso to constater que ba maître ya soit ba maître c'est trop dire hein? Bato bino bo kosaki ke boko beta bato bo utaki ba Canada bo monanité parce que le long des aki penza que comme le président a bien présenter ba projet naie ba biloko naie il fallait qu'il bo défendre mais boyete donc bo sacrifier Félix il a été humilié aujourd'hui. Félix a quitté la voiture biso tozaki na gauche naie donc akiti biso tozali na gauche naie Félix a opesa na droite côté mutazate na biti kuna izaka ba motard na mwa mire moko izaka a opesa bango atali même biso te na pesa information sans sentiment atali même côté tozala kité pesi mire apesi côté ba motard na mire izaki apesi boye asali boye et pourtant bato bazane tozala na gauche côté bato tobande koyemba nini Félix nini zoba nini même tala makambo Félix zoba tala makambo sali ninga za wana yoki peza composition wana goto yaki na ba instrument nyoso bala bona ba guitare. En tout cas merci mingi bandeko la ngai to bimaki nzambe abateli biso ba bakanela ki biso ke ba okanga biso ba kangi biso te obokozanga na bandako na bino tozozonga calmement donc tozo yebisa bino ke batterie pe komi kolaka etika 15% no pesa wayambo pour apesa bino message merci mingi na camionnette mbola di grand maître to pesi mbote mingi ya Laura Sokoko. En tout cas merci mingi na musalo zo sala na moni batebele ba osepela na ndenge na lobby merci mingi en tout cas. Ouais, merci mingi mobundeli mboka komanda eso ya Laura Sokoko. Na kanisi bolandi ba makambeleki poto sipike bino na calme pour bo comprendre biso bitumbo yoza ya bangala te bitumbo yoza ya ba Congo te ya batabandundu te Sud Kivu te Kisangani te Kindu te Katanga te Kinshasa te bitumbo yoza ya baluba te tozobuna mboka eza dirigé na ba criminel tozana occupation rwandaise tokanisaka ndeko wana Félix Etulolo na liwa ya papa na Etienne Tshisekedi ako changer te biso lokola ngai na sentiment te na ko pardonnaka yete po abomi ba millions de sud ou ba mort bato bazokufa ya na mutu na ye po soka négociaki na Kagame te na ridi politique kanambe te mais ero obemi na kukuta loba siko biso tokokimela wapi failu amatinde ngona tokokimela wapi ok barwande bazaka na plan B na bango basalaki plan B ke Félix Etulolo aya
akosécurize bandako na bango bamilio na bango mabele ya Congo barwandais tutu baza na minemo peuple congolais soki ovandi na ndako no na Belgique na France na Londres na Canada na États-Unis na Italie na Espagne na Autriche partout ozozwa makambo théâtre mais biso tuleki atozwa théâtre te lokola ngai nazalaka congolais naza mutu na moluba na mutu ya bandundu na mutu équateur na mutu ya po soki nalandaka ndenge bato boyebi me nga namona intérêt na ngai me natala intérêt ya mabele wana mabele wana epesa nayebi te epesa ngai grâce moko ke peuple wana atombola ngai nasatandaka te yango tolobaki non oli nabundela ndako voiture semo nabundela mabele yango tobundeli mabele tokolekaka te na kasi bobundisi biso ça fait longtemps bacongolais bohumilie biso ebele tous les bacongolais bon na face du monde mais lelo vérité en face ntango tozoloba bokoto tolobaki bokoto na te mpo boya toseka te bokoto parce bokutana na l'air grave lelo bosentir ebele bamama nazoremese bamama baleli babiwa yambo bapolisi oyo balongwaka toko kota kuna tokanga Félix aboma biso mpe lelo mosala esalemi toute la première fois RTBF tovandi nango ngai kutu basali nga interview lelo bazolukanga komande soso wayemboza wapi bato bazoya wayemboza wapi tolingi kakoleka naleki mpe nalobi tokonégociaka na Félix te ni président Eli Martin Fayulu ni Jean-Pierre Mbemba ezala bakatumbi ezala bamozitu tokonégocie te parce que bobanda bakoro ya négociation ça fait longtemps bato baganyaka kaka barwandais na baaccompagnateur élection 2006 Jean-Pierre Mbemba lobi c'était inacceptable 2011 Etienne Tshisekedi abi bokangela biso ye oyo akokangela nga petit Rwanda na kopesa prime bolikote nazongise na Rwanda 2016 Martin Fayulu a gagné po barwandais bakima Félix aye abotoli bango pouvoir yango tolobi bandeko na biso surtout Jean-Pierre Mbemba na Martin Fayulu bakonégociaka te so bameki négociation na Félix on a bitum nayebi te mokolo yango ndenge ekozala mais peuple congolais toleki po tobanga moto te toleki po tosenga mpe moto pardon te toleki po toexplike bino réalité ya journal loki tozwi victoire wana eza ya tata nzambe ya bakoko na biso ya barosi mukendi baarma tungulu mpo mabele oyo eza arma tungulu akufe Félix kutu abandoloba nanga bimo premier kanambe wana bomi arma tungulu mo premier tokobundisa ye okazalaki escroc mais bandeko na ye ya village basepeli mpo bazosala na escorte na bamercedes batiri mo eteni ya tapis rouge eza bino nde moto bolingi ndeko na bino na barwandais mais biso tozoluka na Félix na barwandais badégage vraiment ya Laurent Sokoko merci mingi Nzambe abatelo ya Laurent Sokoko nous sommes déterminés quand olobaki ke ifeto mema bitumba oyo likolo yo moko po monde bato ba remercier yo partout ya Laurent Sokoko merci mingi lala malamu na ilongo na bandeko noso mbote na mama Didi asuta mabolonge inda honorable camionnette Mbola descendant à Fumukimbangu notre prophète Achille Mboyo na Londres na pesio mbote Serge Bakeke ba Bezilundula Kokolu Ozi Pichuchu Mongo Zoro Edi Bolombo Christian Bola Papa Tom Patrick Chibangu bato tubo yaki na ona ebino na ekite liwa ekokota na ndaka moto moko te
famille ya bato tout baye komba boyebaki bozwi grâce ya nzambe ke bolakisi ke boza na bolingo ya tata nzambe. Moto abundelaka mabele ye nde nzambe abatelaka. Moto oyo atrahise mabele alinga pona te nzambe yebaka ke ndenge Seigneur Jésus alobaki celui qui tue par le peuple là par le paix. Oyo ezali moment ya vérité. Biso toza ba hypocrite te. Tofukamelaka moto te mpe tokofukamelaka moto te, tobangaka mpe moto te, tokobangaka moto te, me tokobanga be nzambe na bitumba bakoko na biso basalaki. Soki yo komi esclave, mama no esclave, bana no esclave, bakoko no esclave, ngai na boyi koko na ngai Jefte akomi esclave azanga mabele. Na boyi bana na ngai batikala alibela, naningi bana na ngai lobi bazonga basala na Congo. Merci mingi ya Laura Sokoko. Lara malamu kulutu. Merci mingi bitumbeleki bien ingeta na bato nyonso. Merci beaucoup. Au revoir.